Esiolo, 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 bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ba tata wa mama bandeko na pesi bato nyonso mbote o bakolanda direct ya lelo. Ngai komona nga Clarisse Akwala to pesi ba bonne année, bonne année. Bandeko ya Congo Mfa, Congo Mavula, Congo Ngele, Congo Braza. Na Luango na Dioso. Na Angola, na Mbanza Congo. Bandeko oya diaspora ya France. Bola muka bandeko oya diaspora ya France. Bola muka. Bola muka. Ekoki kozala ke bato bazo sala ba analyse. Et bato bako s'attendre que na ndenge biso na kati ya bongo na biso tozo kanisa ni ndenge wana délivrance ya Congo koyaka. Mais tant mususu ezalaka ndenge wana te parce que nature l'invisible bakoma na kati ya Bible ko makambo o ezana likolo ezala lokola makambo ezana se. Maintenant makambo ezana likolo moto nyonso moto azana capacité ya kososola ngo te. Ndenge makambo ezoyelela tango mususu moto ezala lokola na tango ya Noé. Tango Noé akoloba ko nzambe akopanza mokili na mai bato bako yoka te. Pona nini? Parce que bazalaki focaliser, bazalaki concentrer na makambo na bango moko. Ezali lokola makambo tozo vivre sikoyo. Na kati ya ba diaspora awa toujours ezali toujours na makambo oyo tozo lobela oyo ya semak na ba passeport na le collectif na makambo ya ambassade ezali toujours na sens wana. Il faut qu'on lobela qu'on répète que pona bato ba comprendre parce que problème o ezali na kati ya ba diaspora ya France ezali nini? Ezali que ezali normal moto akanisa motindo oyo akanisa na ndenge ye moko azomona. Oui. Mais siko lecture ya makambo oyo elekane na kati ya ambassade ni yango. Lecture oyo elekane na kati ya makambo ambassade wana na le collectif wana ezali nini? Esengali bato ba ye bango bino bato ya diaspora ya France. Ezali nini? Ezali que bato oyo bakima ba guerre oyo bayaka kobwaka bangunda na poto. Bato oyo basala ba guerre oyo bayaka kobwaka bangunda na poto. Bato oyo bakima les disparus du beach oyo bamususu baboma bango badikisa bango oyo roga sa yemba na banzembo bamususu ba échappé ke ba yaka na kati ya ba diaspora. Maintenant ba kombo ya bato oyo tango mususu pe bazo sala ba analyse na ba réseaux sociaux tango mususu ba kombo na bango pe ezali kuna na Congo Brazzaville na système na république o ezalaka te. République batika ko sala ngo te kuna ezali en roule en beba zoye bomaye ezali mboka ba bébé noir. Maintenant la république ya ndenge wana bato bazana kati ya kobanga bazana ba bomo ba yebi ndenge nini na kosala te parce que ba massacre sala manakati ya mboka ba dialogue basala kango te échange ezalaka te ezali kaka bato balobaka na kati ya ba réseaux sociaux. Maintenant sikoyo bino boyoka kuna na Congo kuna Jean-Dominique Okemba azoloba nini? Azoloba ke akena na mboka na bango kuna azoloba ke biso to boma na kati ya lopoule mokili ekweya te. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke bango bakoswana ye na Sassou Nguesso bakoswana bazana ba conflit na bango kuna na banyanga mbwala na ba dabira bomonaki ndenge nini kuna ezalaki sauve qui peut na ba mokoko bomoni ke kalakala kufi bomoni ke
okobi obabengi okombi salisa azana kati ya boloko bamokoko bazana kati ya boloko dabira iko loba ke bato na bimina kati ya franc maçonnerie bato babinaka bekongone kola basimetier bakotikala jamais koza badémocrate abimi na ye na kati ya franc maçonnerie elingi koloba ke bazalaki na kati ya baconflit yango wana ye Jean Dominique Okemba akendaki kuna na kati ya bamboka kuna mpona koloba ke biso toboma na kati ya lopule mokili ekweya te elingi koloba nini biso toboma na kati ya lopule mokili ekweya te mpona nini akenda koloba kuna epai ya bato ya mboka kuna mais parce que Congo efonctionnaka na baécurie c'est-à-dire na bagroupe république ezalaka te yango wana ifo soki bango baza na baconflit na bango ifo bakenda na mboka kuna epa bapesa bango bakisi bakenda koloba kuna parce que bato basimba bakisi yango mpe bazali donc il fallait bakenda koéclaircir conflit oyo bango bazalaki nango oyo badabira bakuma okota baboloko oyo bamokoko bakuma okota baboloko oyo nyanga mbwala na Jean Dominique Okemba bazoyokana te il fallait akenda na mboka kuna mpona koloba est-ce que soki république ezali question yango wana ebimi est-ce que soki république ezali soki bato bazala baconflit bakenda na bamboka mpona koregle baconflit yango non maintenant soki ye ake na mboka Jean Dominique Okemba ake na mboka mpona koregle baconflit ezali mpona atalisa mpona acte oyo asalaki wana kokenda na mboka wana ezali mpona bino na kati ya badiaspora bososola ke nde république du Congo etikala kozala te bango bazali clon ezali clon na bango ezali clon na bango ezali groupe na bango oyo etambisaka Congo na ndenge na bango na loma na enroule mbeba na zwa ye boma ye ezali ndenge wana maintenant bomonaki non bomonaki ke république du Congo etikala kozala te maintenant tango bango bavandi esali nini esali ke Jean Dominique Okemba aye na kati ya badiaspora aye na ambassade pona akutana na bato yana ni Florent Ndai moto asali bacontact ake kotala ba Gima Fimba na bato mosusu kuna bango bacontacte maintenant yiko suka ke bato oyo bandimi kokenda na ambassade kuna ezali le collectif wana bacontacte kaka le collectif te bacontacte ke Florent Ndai a contacte ke bato ebele maintenant bato balingaki kokenda kuna na le collectif kuna ezali ke na ambassade kuna ezali le collectif moto andimi kokenda mais ezali te ke bacontacte ke kaka bango non question maintenant ezali ke mpona nini baninga mosusu bacontacte ke bango bakenda ambassade mpona nini bango baboyaki kokenda maintenant to analyser est-ce que bino boyebi ke na kati ya moto esengeli moto a développer ke bacapacité parce que ezali na bato oyo akoko vanda na sima ya internet azosala baanalyse azoloba maintenant soki alobi maintenant soki bato oyo makambo oyo azoloba ye moko wana soki bato baye balobi na ye bon makambo oyo ozoloba wana biso toyoki yango maintenant sikoyo yaka tosala dialogue okomona moto akoloba ke nga nakenda te mpona nini yo okenda te mais parce que nani a développé capacité oyo balobaka ke koaffronter makambo oyo ye mboka azoloba parce qu'il faut kodévelopper des capacités ya koaffronter makambo confrontation ezala bato ebele baza na bomo ya confrontation ezali moto nyonso te moto akoka kokenda kodialogue kokenda koloma makambo oyo etali bato ebele eza bato ebele moto bazala capacité wana te ezali na bato ebele bazala bacapacité wana te maintenant na ka oyo boye ya Jean Dominique Okemba aye na ambassade eza na ntina mpona nini ya aye na kati ya ambassade parce que la nature l'invisible Nzambe
azo betaka bango parce que bango ba bloqué ke Congo na ba kisi ya ba nzimba. Lokola nzambe akomo beta bango parce que bango ba bloquer Congo, ba bloquer Congo na ba kisi na bango ba nzimba. Maintenant wana ezalaki makisi yango ego simba parce que tozalaki na tango ya ère ya poisson, époque ya poisson. Maintenant soki to longo une époque ya poisson to koti siko na tango jakinata massa, c'est-à-dire ya connaissance, ya sagesse, ya ko éclaircir bato makambo. So to koti une époque mususu et sengeli nature beta bango et nature beti bango. Et le bino il faut ba fongola siko ba congolais nyonso tout oyo bino bo bloka. Bino esengeli bo fongola ba milimo nyonso tout obino bo boma bato bo bomi bato sili bo keli susu o bloquer bango, il faut bo fongola ngo. Il faut bino bo lobela makambo oyo bino bo kata carotide ya Maria Ngwabi. Il faut bino bo lobela makambo oyo bino bo massacra mwasi oyo babenga Angèle Bandou. Et sengeli bino bo loba makambo oyo ya la disparu du but. Wana nature ezo loba na bango. Wana nature nzambe azo beta bango, azo beta système wana o ezana kati ya Congo wana. Angwana bino omoni que et comme il sauve qui peut na kati ya système na bango parce que système wana esala ka politique te, système wana yebi politique te, système wana yebi nini et yebi ka tradition na ba coutume na bango, na ba kisi na bango, na sorcellerie na bango, na bondoki na bango, na likundu na bango, na liaka bato, na ba inceste, na ba viol. Donc ba ko utiliser bana na bango moko, c'est-à-dire bana na bango moko nani bazali bloqué. Bana na bango moko o bango ba bota, bazali bloqué. Bana ya bana na bango so babali bana ya bana na bango. So babali basi bango bako botolaka basi ya bana na bango epa ya bana na bango balala na basi ya bana na bango. Donc bato bazali nani na kati ya molili ezali nani bana na bango moko bango baboti. Soki moto aboti mwana mobali, mwana mobali wana koli akeko bala mwasi, yo tata okeko jwa mwasi ya mwana na yo okomi ko bimala ye. Wana ezaleli na bango banzimba, wana ezali ba coutume na bango banzimba, wana ezali ba rituel na bango banzimba, wana ba cérémonie na bango banzimba. Esengi ndengo wana esengeli ko bimala mwana na yo mwasi, mama bimbaka na mwana na yo mobali, et tata bimbaka na mwana na ya mwasi na ya mwana oye moka boti. Wana banzimba ba fonctionnaka ndenge wana. Bato ya sa mai ya ba crocodile ya ba vaudou, bango ba vaudou, bato ba mai, bango a fonctionnaka ndenge wana. Est-ce que bato nyonso tout ya kati ya Congo ba fonctionnaka ndenge wana? Non. Maintenant soki bato nyonso ya kati ya Congo ba fonctionnaka ndenge wana ego epesa nini? E komo pesa ba conflit. Parce que école oyo koloba que mais biso to kokite toke na l'école cimetière ya koko na biso toke na kobila ezala raté. Donc conflit ekoti. Maintenant conflit ekoti na nini? Na kati ya bongo ya mboto. Confusion ekoti na kati ya bongo ya moto. Azo koka isusu ko mwana te que mais wana ezali bato basalaka ki vaudou, basalaka ki nzimba, basalaka ki mambi wata, bango bato asa mai ba fonctionnaka ndenge wana. Mais motatie que wana président nanga. Parce que motazana na quête alingi kaka zana président. A komi siko na ba conflit na kati ya bongo na ye. Pona nini azana ba conflit na kati ya bongo na ye? Parce que ça subir pe ba guerre rebelle. Donc analyse akoka suko sala ngote. A komi yembele. Wana nde awana poser ba base pour nous comprendre que na Congo etikala kozala na république te. Ndenge bino bo kansala kati ba bongo na bino que république ezalaka te. Maintenant soki république ezalaka te, yo banda siko ko poser ba base mususu pour nous comprendre système wana ndenge fonctionnaka. Mais bato batikali toujours na base que kuna ezalaka na république. Angwana bino omona que na ba média nyonso ba échouer.
Pona nini? Parce que bango bazali complice na république ezalaka te. Mais comment bango bakoko ezala complice na république ezalaka te? Mais bango il faut pas ezala complice na ba république ezalaka te parce que ba famille na bango bazala na kati ya système wana. Parce que le système ba nzimba wana ezala ndenge nini? Ezali que bango baza ba nzimba. Lokola bango baza ba nzimba, bango bakoko vana, il faut pas ça maintenant semblant que baké maintenant pas ba vili. Baké ko job ba vili andoki kuna ba kotisi. Pona bala sana mokili go biso pe to sala na ba vili. Baké ko bala mwasa mo vili, bakamati ba kotisi wana. Et mwasa mo vili pa yena ba kisi na ye. Aye pe na ba ndekone abasi. Oh bango bazala kati ya séduction. Et séduction na bango eza wapi? Ezali toujours ya ba mami wata, ezali toujours ya sa mai. Baké ko kamata ba ministre lokuta lokola boko wobi boko bisalisa ba dwi bati wana. Tango okombi salisa aye siko na kati ya système wana. Aye ko sala nini? Akomi siko ko jwa siko yo ba basi peka kana kati ya système wana. Mais ceux qui okombi salisa aye na kati ya système wana kumo jwa ka basi na kati ya système wana yo kumo pesa nini? Un conflit. Maintenant basi oya zui na ko pesa ka exemple moko. Basi oya zui na kati wana na kati ya basi ba vili adui wana. Basi yango nyonso tu ba yesi ko na kati ya ba diaspora bakumo sala makelele pona nini parce que ba conflit ezali parce que ba moni illusion na bango moko na kati ya système o ezala kate ba utiliser bango d'où bino moni grâce lemba ke na kolongola bilamba maintenant soki bino oti ba base ndengo na so bino ko comprendre maintenant siko elok pona nini Jean-Dominique Okemba aye na kati ya ambassade. Parce que bazali ko swana na Sassou Nguesso. Bazali en commun accord na Sassou Nguesso te. Même Christelle Sassou Nguesso. C'est pas parce que bino moni bato bazali wana bazo sala semblant moko que biso to sali système. Bazali système o bazali kata ba conflit. Maintenant il faut Sassou Nguesso atina siko Jean-Dominique Okemba que kenda na kati ba diaspora o kenda siko yo ko régler problème moko ezali kuna. Mais azo tinda Jean-Dominique Okemba la kati ba diaspora pona nini. Mais parce que ya yebi que bato oyo basala kama kelele, bato oyo ba lobela kama kambo yango basala na kati ba diaspora pona ba soit Jean-Dominique Okemba. Pona ba soit Jean-Dominique Okemba, ya tini bango atini Jean-Dominique Okemba na kati ba diaspora. Maintenant tant que Jean-Dominique Okemba yé na kati ya ambassade. Bino omona ki ambassadeur azalaki non. Ambassadeur apakata. Parce que c'est là qui va piéger nani Jean-Dominique Okemba. Maintenant, bato oyo bandima ki kokenda. Et pas ya Jean-Dominique Okemba bake. Mais Jean-Dominique Okemba tango yako yaka na kati ambassade. Ako yaka toujours na bakisi parce que bango ba eloko bango ba yebe zali nini kaka bakisi. Azo yaka na politique na kati wana te. Azo yaka kana bakisi na domination. Maintenant aye siko na bakisi na ye asali bakisi na ye aye wana. Maintenant bato bandimaki kokenda na kati ambassade wana ba ye. Omona ki bango. Ba vandi ba lobi makambo. Esili. Maintenant makambo bango ba lobaki, bango ba yiko lobango na vidéo non que biso to lobaki makambo. Oyo biso to tinda ki lettre que bato bazo nyonga mingi parce que ba passeport ezalaka te. Est-ce que bazana raison que il faut ba lobela makambo ya ba passeport ya bato bazo nyonga pona nini bato bazo pesa bango ba passeport te. Maintenant Jean-Dominique Okemba ki tant que Jean-Dominique Okemba ki a zongi sikoyo na 2 agents oyaye ayiko tia bango na kati ambassade wana ego talisa nini ezo talisa que République du Congo ezalaka te kuna ezali en roule mbeba alakisi ki roule mbeba ngo aye na 2 agents na ye ati wana. Alors maintenant nga na ye pena ba passeport obinu osengaki yangoyo eli ko lobanini ye Jean-Dominique Okemba azo laksa na Sassou que yo tindaki nga na kati ya ba diaspora okanisa ki que ba diaspora ba kofinga nga mais yo moni que ba diaspora ba finga te o moni que nga na ke ko pesa ba passeport ndenge bango ba senga kinga ba passeport yangoyo ayiko loba que moto soka lobi likambo
esengeli asalela yango lokola ndenge alobaki ngai nalobaki na ye na bapasseport non na ye na bapasseport yango na ye mpe na bato na nga mibale oyo ngai natina kati ya ambassade awa elingi koloba nini ke ye azala confiance na bato baza na kati ya ambassade te puisque ezali systeme ya rule mbeba ye mpe aye na bato ne mibale ati wana alobi maintenant bino oyo bondimi kosala makambo ya bapasseport oyo so bino boye na bato bokotala sikoyo bajean na nga oyo ngai naye na bango donc Jean-Dominique Okemba aye na système na ye ya enroule mbeba oyo azana ba Jean na ye mibale o bazo sala musana ye ya ye te pona jwa ba Jean oyo ya ambassade oyo ezalaki wana non ya la kisi que Congo ezalaka enroule mbeba parce que to bomba la kati lo poule mutaloba te et maintenant sikoyo to ye na kati ba to ye na ba ko sala makamba passeport ndenge to lobaki. Maintenant, bah sali ba photo, ba journaliste ba loba pe, ba komi, ba lobby, bon ba loba kuna pe na kati kuna pesi ba interview pe ba pesi. Maintenant sikoyo Jean-Dominique Okemba azongi. Maintenant sikoyo to sala ba analyse na makambo oyo elekani na kati ambassade. D'abord, groupe à le collectif wana, ezali na nini? Ezali fona ko talisa nani groupe ya collectif wana ezali ni. Ezali ensemble ya bato o ba koka kokenda ko kokenda kokutana na bato bazala ba capacité wana kati na bango ezali moto nyonso te moto azala capacité kokenda kokutana na moto te donc bango déjà balakisi que bazana capacité ya kokenda kokutana na bato basali yango maintenant balakisi pe que tango le 9 oh bango bakutana ki mbala liboso filature na Lionel Ngamba bakamatani pona makamba la nuit du poule balobi yango pe balobi omwani ndenge bango bakamatani ezali pona makambo oyo ya biso ba passeport te ezali pona bango bazalaki nani na makambo oyo na ba régler te ya la nuit du poule angwana basali face à face fara kuna mais biso tozo yebisa bino que bino bato bokota la vidéo oyo bosa la confusion te parce que wana ezali makambo bongo badjwaki ya la nuit du poule etali biso te maintenant Lionel Ngamba tonga zongi a expliquer yango pe alobi que to régler ango sikoyo na filature donc makambo wana esili maintenant sikoyo to komi maintenant ko expliquer que tango c'est-à-dire ba capacité nani oyo bango bazanango donc ye Jean-Dominique Okemba alakisi na sasunge so piso bango bazali en guerre alobi que ngana botide ngana na kati kuna bokasaki que ngana kokokate na bato ya ba diaspora mais ngana koki na pesi bango pe ba passeport na bango maintenant to analyser maintenant na tango bako pesa ba passeport nana azalaki à côté wana et comme to comme mwana nani to comme mwana ambassadeur ayakaki akomi kolobani o mbala liboso ngana zaki te mais mbalo ngana yi ayi pona nini alakisi que mbala liboso ya kimaki moto yo sa pesa interprétation na ye mbala liboso ya kimaki après amoni que ba réussir épreuve ngo ya yi na compte na ye moko bato tout bazalaki wana ba formation tout baba ya ba ye na compte na bango moto na moto azala compte na ye parce que ezali ici on roule en beba le collectif pe ye pe na compte na bango moko maintenant biso tozo le balaka makambo bango ba lobi na ba vidéo maintenant na ba vidéo Jean-Dominique Okemba lobi bo alobi que ngana yawa pona nini ngana ye parce que ezala ba loi o ebima na semak que depuis 2003 esengeli moto azana passeport ya semak maintenant ba passeport ya semak ngo ngana saleli bino maintenant bino pe bofuti ba mbongo na bino ezala ofelete bango pe bafuti ba mbongo na bango pona ko joba passeport et maintenant ngana zo senga na bino na discours ngana zo tango yo que esengeli bino bozala ouvert esengeli bino bozala solidarité esengeli bino bozala ba exemplaire esengeli bino bozala pédagogue pona bo continuer na ndenge biso na bino to kutanaki bato mususu ba koyaka pe ba okutana na bato nanga mibale o bazala kati ambassade wa pona ko sa ko continuer mosalo wi wana siko yazo yebisa na le collectif maintenant ye ambassadeur akomi ko loba boy akomi ko loba que bino ndenge bino bozali wana yazo loba na le collectif bino ndenge bino bozali wana bino bokomi ko sala mosala ngo bokomi loba na baninga que
ambassade ezalaka kaka ezalaka ya moto te ezali ya biso nyonso ezali maison ya biso nyonso mais mpona nini ye adada ambassadeur akoma olobaka ambassade awa ezalaka ya biso tu eza lokuta c'est-à-dire il faut toyeba kosala baanalyse tosépare makambo pendant que Jean Dominique Okemba ye parce que azali en guerre na enroule mbeba kuna adada koti pe na sima wana pona koloba ke mais ambassade ezalaka ya biso tu lokuta ezana bato boni balobi ke bango so bakina ambassade pona bajwa ba passeport bajwa kate bazali ebele na bandi na Gima Fimba soki na jongi su sima ezaki na témoignage moko ya nani ya Karanda alobi akenda kana ambassade kuna bamenasaka ye donc makambo ya dada koloba wana eza lokuta. Maintenant, moto mususu alobi ezali nani? Ezali Michel Ntsangu. Alobi nga na kota na kati ambassade wana bango ba blokanga na kati kuna zo lo bango nekola Christian Perrin. Donc makambo ya dada alobi wana eza lokuta. Donc esengeli tango bino bozo sala lecture, bo sala ba sangisa te na kati c'est pas parce que bino moni bato nyonso tout ba bandi na kati ya place moko, boku mo sangisa bango ba mutu te. Boko jwa ka oyo otali kawana olobeli ka pona kawana donc adada mbala liboso azalaki te aye maintenant akomi ko profiter pona pesa oyo aye message bato bako bloquer ba passeport ya bato ezana dada na kati ezana bato ambassade na kati enda suka wana bomona kinani bomona kina kati ya video wana moto moko ya ambassade oyo ako kabola ba passeport wana alobi nini alobi que biso ezali bakomi ko so justifier que biso ezalaka problème na biso te biso soto dû ba dossier à bateau to tindi na Congo wapi ici on roule en béba et bata Congo wana bakotala sikoyo oyo moto oyo biso pesa passeport te bakomo trier oyo biso pesa passeport te oyo biso pesa passeport te ba trier mususu ba pesi ba mususu bako joba passeport ba mususu bako joba passeport te. Maintenant ba franc-maçon mususu o ba yakaki wana rôle na bango ezalaki nini il faut que sosola. Moni maintenant na kati le collectif et le ronine le kanaki na kati le collectif ezali na moto ya sala kaba vidéo ezali nani numazalai asali ba vidéo asali action asali 5 ans depuis ce 2017 ya ko sa ba vidéo alobini asali action wana alobi que tumba photo ya Sassou et action wana ya sali yango na ba chrétien ba chrétien nyonso tout oyo basalaka action na pasteur Numazalai na action ya tumba photo ya Sassou na kasi ezaki na 2020 action na bino osalaki wana esimbi donc message na komo tina siko na pasteur Numazalai na bato na ye o basalaki action tumba photo ya Sassou action wana esimbi epesi ba racine. C'est-à-dire, tango, pasteur Numazalai a lobi ko tumba photo ya Sassou, action wana, ba chrétien pe ba kamati ba tumbi partout, da kati ba diaspora partout, ba tumbi ba kisi wana. Maintenant, tango ba tumbi ba kisi na bango wana, puisque mode asimba kanzungu, ezana ni Jean Dominique Okemba, oyo bazali déjà en conflit na nani, na Sassou Nguesso, maintenant siko ya ye na kati ye Sassou Nguesso, le bon, keda siko na kati ba diaspora. Ya yes ko na kati wa diaspora elingo loba nini elingo loba ko action obino osalaki oyo ya action ya tumba photo ya Sassou et simbi maintenant le collectif comme une lettre que biso to tini lettre na biso na tolingi to zo passeport bango ba répondre na lettre wana maintenant tango bango ba répondre na lettre wana mais est-ce que so ba tuni pasteur Numazalai que pasteur Numazalai yoko kenda kuna te kenda te mais il faut bien pasteur Numazalai kenda puisque bon to komaki lettre puisque ya salaki action tumba photo ya Sassou tumba bakisi na bango tumba nzungu ya Jean Dominique Okemba tumba photo na bango tumba bakisi na bango basalaka politique te basalaka ici on roule en béba ezana ba bébé noir bango bakanga mboka
maintenant ye pasteur nous mazalai atelemi alobi nga na kokende piso nga pe na azalaki pona toko koma lettre wana nga pe na kokende bango ya yi maintenant alobi maintenant na ba Jean Dominique Okemba dans le collectif sikoyo et ça basali nini basali face à face fara batali bato ezali makambo ya miso na miso ezali makambo ya miso na miso parce que bato oyo bazo réfléchir na ndenge que kuna ezaka na politique et puis ndenge ni bango bazo sala dialogue mais ndenge ni ezali makambo wana te boko raisonner yango na ndenge ya kuna politique ezalaka te kuna ezalaka te ochombe joye bomaye bino moko boye bato bayebaka kuna bongo kuna ezalaka na politique te kuna ezalaka nini ezali bakisi maintenant bakisi oyo asasungeso wana ewutaka maintenant wapi boyoka maintenant kafumbuka maintenant ya révélation ezali nini bakisi wana ezali kaka ya moto moko te ezali ensemble ya bafamille nyonso tu ezalaka na kati ya Congo na lobi bien clair ensemble ya bafamille nyonso tu ezalaka na kati ya Congo bakendaka kotekisaka bakisi na bango loko batekisaka nguba soki bango na kati ya famille na bango bazana bakisi na bango ya famille na bango balobi bon biso tolingo sala partie ya système ya bino oyo ya ba crocodile oyo boya si amai oyo biso tolingo sala tozingo pe tozala bon bino bopesa nini biso topesa kisi na biso yango bapesi kisi alors bino pe bozala na la fin du mois bozala mbongo na bino ezali fond de commerce angona bino bomona ka Roland Levin tout azoloba pona makamba Congo te puisque la République du Congo ezalaka te ya lobaka pona nini mais parce que noko na ya ko sala kata système wana noko na ya azali initié na kata système wana maintenant puisque noko na ya sa kufi moto akozwa ni nani mwana kana ni ye Roland Levin tout comme bazo pesa yango te ango na sikoyo bino osali bosana noko na ngami no kokate mendo nga siko na kumo fungola bampoka yango pona nini ya komo fungola bampoka yango mais parce que to komi na ère du version to komi na époque mususu to komi na ère mususu to komi na mopepe mususu ère du version ngo tango jaki na tamasa c'est-à-dire oyo nyonso tu ezalaki ya kobomba mandenge bakomi na kati ya Bible nyonso tu to komo fungola ngo na polele na poisa angwana siko ye Roland Levin ye moko pa kumo bimana polele na poisa parce que ya ko lobela makambo ba ya nante ya ko lobela makambo ya monde o ya sorcellerie o ba initié donc ba famille nyonso tout o ezalaka na kati ya Congo ekendaka kotekisaka bakisi na bango epa ya système ya bandimba wana ke kisi na ngangoyo maintenant tata ya Isidore ya tonga rôle na yeza lakini ezali ukata bati misapi c'est-à-dire na kati ya la cuvette kuna so yo sama kelele ya kati bino misapi e banani basalaki bakisi banani basalaki sorcellerie pona bakanga molimo ya Maria Ngwabi ezali batata ya Isidore ya tonga angwana ya zalaka wana antenne ya banzimba batinde biloko ya tanga kawana pona kopesa antenne ya banzimba partout bango bazala ba antenne na bango soki bino ko teksa kisi na bino pa na bango yo ko antenne na bango ezali ba famille nyonso tout ya Congo oyo bakenda ko teksa ba kisi na bango kuna donc bino ko sa batute bino moko boyebi na kati ya famille na bino banani bazalaka na sasunge sokuna banani bazalaka na kati ya groupe ya banzimba wana bino moko boyebi donc ba okosa batute et maintenant c'est quand on zongela na makambo ambassade maintenant le collectif est le but que biso to ko makambo wana biso to sala ngo to continuer ngo na bino face à face fara parce que tout parce que pona passion nous mazalai tango ya sala makambo na ye tumba photo ya sasu ya ke na ko tunda na nite le collectif ko na sala bo non azo sala na ndenge na ye moto na moto kuna azo sala makambo na ye na ndenge na ye mais basangani pona bakenda kuna place moko donc même si basala le collectif moto na moto na sala makambo na ye donc vous en avez kata ba confusion te alors maintenant pasteur nous mazalai
Ya sali opération tumba photo ya Sassou. Ba chrétien nyonso tout ba sali yango ba tumbi. Mais donc résultat ngoyo. Ya kutani sikona nani na Okemba Dominique oyo azalaki déjà en conflit na Sassou Nguesso kuna. Oyo déjà kendaki déjà na mboka kuna. Oyo balobaki na ye me bino boko swana kanini. Maintenant, ayiko fongola sikoyo makambo ngo ezali nini ezali que République du Congo oyo ezalaka te oyo ezalaka oyo bloquant mboka oyo soka ke kuna na CEMAC soka ke kuna na Union européenne na Union oui na Union européenne na Union africaine na CEAC ba pesi bango makambo yako ibilo mona ka ya pesa ba interview après ça ba interview te pona ni mais parce qu'il faut bloquer makambo nyonso tout ba koloba pona ba congolais ya ko bloquer ngo koloba te. Maintenant, pour nini pasteur nous mazalai azo sala tumba photo ya Sassou parce qu'il y en a marre. Bino mokoko bloqué mokili Congo mobimba bato ba consolater bato ba pema te bato ba lobate. Non, moto ba sala ye pona loba, pona pema, pona mona, pona consola. Pona lia. Mais bino ba étouffer biloko wana nyonso. Mota lobate, mota consolater, mota mona te, mota touché te, mota sa soki nini te, mais bino bozo d'abord bateau bino moko bozui nani en otage, bino banzimba système oyo ya enroule mbeba oyo bozui nani bana na bino moko en otage, boko nyokola nani bana na bino moko bino boboti na basi ya bana na bino moko bino nani bozui bango en otage, mais soki basi ya bana na bino moko, soki bana na bino moko bino boko respecter bango te, ni bana bato musu bino go respecter, o bino bozwaka na makasi. Soki ba bomi tata na yo komi ko benga système wana tata. Soki ba le tata na yo komo benga système wana tata. Bazo récupérer l'énergie ndenge wana. To le tata na yo nanko. Alors yo siko benga biso tata. Soki yo moni bien bana ya comité militaire du parti wana nyoso ba benga ka système wana nini tata. Parce que ba acte de naissance na bango ezali kuna. Parce que il faut continuité, il y a système, bazali bana ba dignité ba lia kakuna. Donc bango pe il faut ba luka siko bateau bango ba boma. Et ça système. Donc bango ba crocodile wana bazo former pe ba crocodile mususu. Oh bango ba sopi siko la kati ba diaspora. Système ba crocodile. Mamba éléphant bazami sato. Ba éléphant ngo ezaba nani? Ezaba John Mathias. Oh ba kanga kuna na centre ya Gamboma. Ba kanga siko ezaba nani? Ezali bangolondele. Ezali Banjo Mathias opposition à lokuta ba mirasa na Sassou Nguesso ba éléphant bango wana ba kanga la mairie. Donc photo ya tumba photo ya Sassou action oyo pasteur nous mazala ya sali na ba chrétien ba sali et simbi elingo lobanini elingo lobaka ba pasteur nyonso tout bo landa lokolo ya pasteur nous mazala bo bimbana epa batia bino epa ba kanga bino ba pasteur nyonso tout ya mokili ya ba congolais bo fongola miso pasteur nous mazala ya sa délivrer bino na nini na tumba photo ya Sassou Nguesso asa dixi nzungu ya Jean Dominique Okemba et Jean Dominique Okemba ye na ba passeport ay air du verset tindi ya lui kenda ko pesa bango ba passeport aye na ba passeport. Maintenant bino sikoyo bino ba chrétien nyonso tout bolamuka bino ba pasteur nyonso bolamuka pasteur nous mazala asali nini asali action tumba photo ya Sassou ba passeport yiko bima. Donc bakanga bato 19 ans na makambo oyo semaka loba. Donc ba chrétien nyonso tout oyo asalaki action bokoma bokendaka na Facebook wana bokoma wana action tumba photo ya Sassou boko mwana siko ba video ya bato ko bima moko na moko o bako sala action tumba photo ya Sassou tumba bakisi ya Sassou tumba bakisi ya Jean Dominique Okemba tumba njungwa banzimba tumba njungwa banzimba sikoyo boye pasteur nous mazalai na molimo sikoyo ya Saint Esprit asali action o babengaka tumba photo ya Sassou tumba njungu ya Jean Dominique Okemba tumba yango bandeko tumba yango donc yiko tumbama Jean Dominique Okemba yiko bima na polela yiko na poisa akomi ko swana kuna
ayi kopesa ba passeport adada oyo ako coincer bato abimi pe na polele na poisa ba franc-maçon nyonso tu bazalaki na kata sala wana nyonso abimi na polele na poisa na nini na action tumba photo ya Sassou Nguesso tumba bakisi ya Jean Dominique Okemba tumba bakisi ya Banzimba tumba bakisi banzimba babimi na polele babimi na poisa bango wana bazali na kati ba diaspora babengi nani Isidora Yatonga babengi nani Wilfried Onyami moto asalaka politique par procuration bana ya comité militaire du parti nyonso tout bazala kati ya système wana babengaka Sassou Nguesso papa ezali pona basaba continuer toujours système ya nini ya samai angola bango bawelaka nini bawelaka mbongo tongo midi pokwa bayebika mbongo tongo bidi poko yika mbongo parce que bazana kati ya kokangama nini bazana kati ya kokangama na kati ya système ya mbongo angona bino monaki Dabira Norbert Dabira lobiko na bimi na kati ya franc-maçonnerie na bina lokuta na pesi bino 1 franc symbolique elingo loba abimi na kati ya système ya mbongo wana mais lobino omona bana nyonso tout ya comité militaire du parti bazali kokangama na kati ya système ya mbongo ya banzimba ya ba franc-maçon ya ba loge maçonnique ya samai ya ba crocodile ya ba éléphant bazala kokangama balia batata na bango bazo continuer ba pesa l'énergie na bango ezali bloqué kuna na système ya nzungu ya banzimba basuki tokomi na 2023 makambo nyonso tu ebimi na polele ebimi na poisa na kati ya ambassadeur akwei bwanga adada yo kwei bwanga yo kokanga bato esiko obimi na polele obimi na poisa olingaki obatama na sima Jean Dominique Okemba pona obimisa makambo ya yo moto oyo akolobela makambo bien ezali Guy Mafimba Guy Mafimba yo kolobela makambo ndenge nini yo kenaki na ambassade bapimaki yo passeport donc ye adada makambo azoloba lokuta wana ifo kobimise na polele na poisa bandoki ya Congo babimi na polele na poisa bato bawuta na Dahomey bato bayaka na bakisi na bango ya samai sikoyo bakisi na bango nyonso tout ese poli maintenant tozoloba sikoyo na nani non Denis Bevi on délit BV merci on délit BV vidéo ezali wana bo beta wana on délit BV bo kena na Facebook na ye alobi ko botala mokili oyo ya banzimba oyo ekodinde la kati ya mai bino bo mwana kinini bino mwana kindenge nini mai ezo dilisaka Congo Andeli Beve ça pesa déjà la révélation de Bikala. Alobi système la bango o ego dinala sa mai. Et effectivement ego dinala kati sa mai. Angola bino mboni siko Jean Dominique Okemba abimi na polele abimi na poisa. Bandoki, banzimba, bakanga bana na bango, balala na bana na bango, balala basala viol et moto ayaka ko bimisa bango na poisa zanani. Ezali chaque sokuya. Bandoki ya Congo babimi na polele na poisa. Bakanga ba Congo batika kojoba passeport et siko pasteur Numazalai asali tumba photo ya Sassou ba passeport ebimi bandoki ya Congo babimi na polele babimi na poisa et soki omoni lisanga bandoki esengeli obelela bandoki musu bazala Toronto bandoki musu senza ba Bernard Renard ba Gervais Birangi ba Jimmy Nkayi ba Olga Misutu ba Jean Lewis. Bienvenue Malalu akena ko lia Gervais Mbumba kuna na kata Canada. Bandoki ya Congo babimi na polele babimi na poisa. Système na bango suki batati babiala babimi na polele babimi na poisa. Yo munari. Oko kena ko saba grimace na yo na kata muyondi kuna. Siko bino bata muyondi boko tuna bilo munari. Bato bakanga muyondi ezaba munari wana. Bakena ko tenga bakisi na bango ya ba popo kunde epa ya Sassou Nguesso. Bino ba luemba bo bimi na polele na poisa. Famille ya Ntsangu ebimisi bino na polele na poisa. Ba famille ya Ntsangu ebimisi bino na polele na poisa bino ba luangu ba luemba yo André Rodriguez luemba. Moi c'est la séduction. Bon ça la ba vidéo ba mona bino. Bandoki ya Congo basi bakanga système wana na séduction na bango. Bandoki ya Congo babimi na polele babimi na poisa. Bosuki waga ke la bimisi système na bino nyonso tout na polele na poisa. Jacques Sokuya bimisi ba système na bino nyonso na polele na poisa. Et sikoyo boy pasteur Numazala ya yuko paso la mpoke a paso li biloko wana nyonso. Et système ngo nyonso ezala mai. Et sikoyo Andeli Beva le biko bino boko dinga la kata mai. Bandoki
yo ntumi osuki yo Roland Levi nito osuki ezalaki likambo ya kolakisa bandako te ezalaki nde likambo ya kotumba foto kodikisa bakisi ekodikisa bahotel kodikisa bakisi oyo Jean Dominique asala kodikisa bahotel ya bafamille bakisi ya bafamille oyo bakenda kopesa sikude pa Sassou Nguesso bazoboma bato tongo midi pokwa angwana siko Jean Michel Ntango alobi bacharnier ezolela bato bango baboma baetufa siko baami ya bato esengeli bafongola baami ya bato bandoki ya Congo babimi na polele na poisa basi ya bandoki basi ya comité militaire du parti basi oyo baza complice na liwa Maria Ngwabi bino bato bozali complice na liwa Angel Bandu bobimi na polele bobimi na poisa yo masengo tiase monta lokuta yo Modeste Bukadia bato lokuta bobimi na polele bobimi na poisa bandoki ya Congo o bakanga Congo basengo tiase ozala ndoki et yo Modeste Bukadia ozala ndoki Albert Lesembe bozala ndoki yo Hervé Bantimba lipasa lokuta bozala ndoki et siko na leki siko na nani na André Bitumba Masengo bayela André Bitumba Masengo bayela oya boma nani oya lia parrain na ye moto ya kokaka sikoyo balobi ko yaka na face à face fara na kati ambassade opakati ozali un lâche yo Bitumba André Masengo oyo koya ko yiba ba photo ya Clarisse Akwala ozali un lâche oyoki nani na Bilal Mosi Bilal yo mwana ba malien bato basi ba boma bato sa mayo yo za muta sa mayo Bilal miso Mosi Bilal Mosi alias BKM Benta Bilal bandoki ya Congo babimi na polele na poisa mierasa azali nani azali na be patase abe bokasa abe swasu engeboso abe ebino bangbaka bokanga Congo bino bangbaka bokanga Congo bowuta kuna na RCA bowuta kuna na Nola bino bangbaka bokanga Congo bandoki ya Congo babimi na polele na bino na poisa maintenant sikoyo boy PCT sala nini PCT kanga Congo et PCT sala na énergie nani ya Numazalai PCT sala kana énergie nani ya ombrase Numazalai PCT sala na énergie nani et sala na énergie ya Maria Ngwabi bakanga bango. Maintenant siko pasteur Numazalai yo lobi yo zali mwana ya ombrase Numazalai oyebi siko mosala oyo kosala ezali pa ko délivrer âme ya ombrase Numazalai o bango bakanga na kati ya PCT oso délivrer déjà bateau bango ba bloqué na kati ya diaspora oso délivrer déjà diaspora à France. Maintenant ko délivrer siko ombrase Numazalai âme na ye oyo bango basalela kana kati ya PCT. Maintenant bakwa rôle na yo ko sala nini e ko zala ko kenda ko délivrer ba âme ya ba oyo ba bloquer la ba charnier oyo zala kati ya mboka wana na kati ya ba Congo kuna. Oui. Bino nyonso tout le collectif wana moto zala mission na ye. Ezali na ba charnier, ezali na bato bango ba boma basala charnier, ezali kuna kolela yebi yango. Ezali kuna bino ba Congo boyebi yango. Ezali kuna ntumia yebi yango. Boko kenda ko fongola ba amu wana. Ezali boko sala mosala wana, boko kenda ko fongola ba charnier. E yo pasteur Numazalai, o kenda ko fongola âme oyo ombrase Numazalai. Ombrase Numazalai oyo azali bloqué wapi na kati ya PCT oyo basalaka nini basalaka na énergie ya ombrase Numazalai. Donc ndenge bino so ngwati déjà Jean Dominique Okemba yebino na ba passeport wana c'est-à-dire bosi bo fongola ki déjà mpokango bosi bo fongola ki déjà nzungwango bakomi siko mutakala bakomi takala bandoki ya Congo. E bino famille Ngolondele e bino famille Yolu bino bako fongola Gamboma boko fongola bana ya Gamboma e yo
bino moto bokenda siko ko kamata nani boke ko kamata ba luemba ba yaka kozala marraine na kati ya gambuma boko fongola biloko bino botia wana na place ya gambuma wana bandoki ya Congo babimi bato basanga séduction bato mosala bango séduction boko fongola gambuma bandoki et Jean-Dominique Okemba abimi na polela abimi na poisa et nani abimi siye ezali nani pasteur Numazalai. Et bino ba pasteur nyoso tubo la muka. Parce que pasteur Numazalai asa buki nzungu na bango. Asa sali déjà action tumba photo ya sasungeso. Donc biloko nyoso tu ese panzani. Et Andeli Bevi asa tindi bango déjà siko. Asa bengana siko mami wata. Oya wuta na daome. Et ben l'éléphant siko basi ba panzani. Ben l'éléphant oba wuta wapi. Oba wuta kuna na Afrique du na Afrique de l'Est. De l'Ouest. Bandoki, soko mwani lisanga bandoki, belela. Banzimba babimi na polele babimi na poisa. Banzimba Congo babimi na polele babimi na poisa. Bino mo wuta kuna na Afrique de l'Ouest. Bojonga kuna na Afrique de l'Ouest na bakisi na bino. Bandoki ya Congo.